merci na bandeko nyonso balandi ya émission na bino bitambola tambola wapi esika bozwami na Asia na Oceania na Afrika partout na Europa na Amerika ndenge tozao komelana na bino tolingi to banda masolo ya malamu parce que lelo nde ba investi gouvernement wana ya Samuel Lukonde on a benga inongo na 43 ans même âge lelo na yepo na osolo na bino toujours na likanisi mona mboka Jimmy Mukindi oyo asalanga na bino tokutanaka pona kosola makambo mboka na tamboli na yoki na pesi mbote na ngana ndeko ya mbangi comme message tozo consulter ba sage partout na bazi na ba Inde partout tozo consulter pona koyeba boni moto akotambwisama na bwanya ya bomoto onzamba sali en tant que humain au moins que ozala inhumain mais en tant que humain il faut raisonner le quoi moto le quoi mbote nazwa kilobi ndeko moko benga na ndako na ye nazobenga quartier wana Liège côté ya katsa ipene kuna kolongwa na lutendele na nyombi wana ndeko Freddy na mosi na ye mama Nela bayambinga avansinga babindeko tozolanda na KMB News ebandi kopesa biso mwa bolimboli mendeko wana asala ba science SPA science politique administratif mais asala ba droit ayebi mingi atangi penza na bwanya bomoto nde tolukaka kotanga mais a reprocher nga tapesa nga courage na ba courage tozolo bela makamamboka toujours na KMB News alobaki na ngapo na durée ya investiture ya gouvernement lelo ba investir gouvernement na CP lelo ko bisabino par rapport Kinshasa ne bolobaki lelo eza ba pointe na ba poeza masolo ya bana mboka lelo bo moy ba investir gouvernement na pesi ku chapeau na mona mboka Joseph Kabila Kabange oyo azongi comme sénateur à vie azongi na Kinshasa ville capitale et c'est une institution vendaki mais na pese coup de chapeau par rapport à Mokambi ya mboka oyo andimaki pe osala alternance mais alternance yango ekosuka wapi ezokende na niveau nini nga naza na mopandi sango nazolobela masolo oyo bana mboka balobi tolobela ngo kolongwa na katanga koyawa bandeko batuninga est-ce que zana ba accord ya ndingi président ya Uganda ayaki awa ngana lobi non parce que président Uganda a homologue ya président Fachi Beton mais président Fachi azali président ya Union africaine azali sous na ekoti likolo ba président ya Afrique différence na pesa bana mboka bana Congo Kinshasa ezali président Félix azali président ya Union africaine na lena lobalelo que ça soit ba accord politique bana Congo bolandanga bien bo s'abonner bo partager vidéo oyo que ça soit accord politique, que ça soit la PPRD, la IDPS, basaka kana devise moko social et na démocratie. Wana soki na kosi ba consulter sika ba iba ba ide wana na France parmi bato ba banda démocratie na social ba ko convoquer bango soki ezo simbate. Mais soki za pona masolo mboka président Fachi Beton azo kamba mboka président Félix Tshilombo Dazo Antoine azoka mamboka essayer to pesa e ba respect ba respect belé parce que za président ya Union africaine pe président ya Congo démocratique na bisa bandeko tolingi to discuter lisusu te bo s'abonner mingi bo partager vidéo tozana posa lisusu te ba débat ba personne physique tolingi to discuter si ba idée to discuter si ba personne morale selonga c'est l'évangile nanga lelo ezali ndenge ndeko oyo ya FCC abetaki motion na ye amonaki peut-être na vision na yeke ole ko créer ba mbongo ba commission pour na ko investir gouvernement a précipité abeti motion na coup chapeau na ndeko wana naza na posa ko citer kombo na été pour na publicité aza déjà député ayebani mais lelo ba investir gouvernement ba wario otolobaki wario batotu batala ba film wana depuis série 7 tina 80 tina 90 gouvernement ba wario baza ba guerrier wario en anglais ba guerrier na français ba bundi pe ba longi ya solo na lingala politique elingi koloba teke ko sala ba bruit n'importe quel bruit olingi na ba motion ba bruit pona ko tondisa mabenga na yo te politique ezali servir o servir pe baninga na ba vision na ba ambition o salaki parti politique na yo eloko na ina lobalelo soki lelo biso ba congolais to bandi kolanda ba parti politique na biso eloko zozong sa Congo démocratique sima eza kwa genouer pays na biso
na ba leader politique pona kotia misolo na mabenga na bango asali mo parti na ye ezalaka na ndako na ye eza na siège eza na ba député te nde lelo ezosala makele gouvernement ba wario ebimi ke ça soit bazali na ba député mibale misato ba ministre naza kosepela gouvernement esi ebimi gouvernement ba investi yango ya ndeko Sam Lukonde Jean-Michel ebimi lelo ba signé na président Mbosso na benga Joe Biden bomoni ndenge eleki wana ba congolais bomoni eleki na ba débat inutile te eleki na ndenge ya ba discussion inutile te eleki na ndenge obenda tante na ba créance ya obenda ba mbongo te eleki ba investi gouvernement lobby gouvernement ba na musala na sepel na kulutu Jacques Njoli Jacques Njoli o na yebaka na respectaka mingi muku bongo alobi yango na douleur nga pe na landi lokola ba congolais bisika wapi bozwami bozolanda gouvernement investi mais na lingina loba bo Jacques Njoli alobi point moko capital koloba plan de société ou bien koloba programme ezali français tende ko sala programme ou bien plan de société ezali action nga na loba biso na bino ba peuple congolais to sengeli kotia na mitu na biso to partager charge na gouvernement wana na lingi to kondana tout ta gouvernement te na biso na bino to avancement ya Congo to considérer Congo to linga Congo nde Congo ekotambola mais charge ezalaka plus ezali charge ya bakambi ya mboka otomoni lelo gouvernement na ba investir na 5 ans sur ministre na landi ndeko Jacques Nzoli alobi ezala Cheribe Okende ezala Lutundula ezala bandeko nyonso pona ndeko na Patrick Moya ya Kuchapo parce que ko redresser prince congolaise azali ministre ba ko dresser lelo média na biso na yebi na ba qualité na Kuchapo na Patrick Moya ya ako redresser parce que na yebi aza homme catégorique et puis aza na ba part moko to ya responsabilité na yebi depuis banda musala na Kuchapo azali ya kotenga mate mais bandeko batangi ndeko Cheribe kulutu nanga toyebani tosala mwa batelier na mingi tosala ba bruit na royal wana obi ministre transport tozozela attribution na yo tozozela part na yo tolobi gouvernement ba wario ndeko nanga Lutundula loba mingi même na ba renseignant ya ndeko Kamero azana prison Makala azali toujours renseignant et puis a charge ki ndeko Kamero selo ba biloko ndeko Kamero salaki ya détournement ezali faute soko yibi ba ko charger o ka charge na yo mais tout ça la musala soki volonté za na Congo ekotambola liboso Congo ezosenga te po etambola ndenge ndeko Félix ayaki na ba état de droit pona ko redresser ba valeur ya Congo. Pourquoi to komi na ba débat moko inutile? Pourquoi guerre bandika na temps président Félix? Ngana ena lobalelo boy. Est-ce que moi na ya 2 ans akoki kolamba biloko pe ba parabale? Moi na 2 ans. Ministre de la Justice oza mama. Est-ce que moi na 2 ans akoki okota libala? Za lokwa président Félix Tshilombo Tshisekedi azui pouvoir. Lelo ekomi to coincé to chargé non et puis azui tête Union africaine lelo nazolo bana douleur na ko changer yango te nga nazolinga to pesa président Félix charge te nalina na rappeler peuple congolais soki biso mo peuple to considérer likambo na loba lelo te mais na ko senga ke tozwa conscience ya ile kanenge zaka na Somalie ba moniki avec ba français avec makambo mabe ya ba politicien bazwaka charge ya pays bango moko batumbaka ba institution wana mutakoka ko bimazala kite peuple congolais na pesi bino lelo likanisi soki gouvernement ba wario wana ili ko sala anomalie ou bien ili ko sala ba zizani biso moko to prendre gouvernement wana en otage na assemblée nationale na sénat en otage na lina lo babwe pona nini on est assez na ba bêtise to lembi bomoni bidon ya mai soko bandai ko charger mai soki tondi ko zaisu na possibilité ko tiaka mai na bidon te okoluka ba directive ya précaution mususu ndebiso peuple congolais lelo to lingi to lo ba gouvernement est investi batuninga likamba ndeko Willy Bakonga nde na lingi na zongisa peuple congolais
soki justice ezali na banomalie na bazizani te Willy Bakonga alingaki kobima ndenge nini parce que Willy Bakonga aza na bapolisi oyo bakengelaka ye ntango azali na résidence surveillée baservice nyonso ya sécurité bandaki kogarde ye bongo abimaki na butu na ndako na ye ndeni mpo akende kokatisa kote ya maluku na safu ezali toza trop borné na corruption soki tolongoli corruption na mitu na biso nga na nga mobola na ndima koriske vio nazoloba bino vérité na likanisi ya mona mboka jimu kenda lobi esenge to des pays na biso bapanzi sango na KMB News lelo nazoloba vérité tozwa conscience na biso to mettre yango na place président Félix abandi kosala ba action soki alobi bo ba intercaler bo non totika débat wana tozwa conscience na biso totia na nzela to rédiquer conscience na lobaka chaque temps to rédiquer conscience lelo tokomi na ba institution ebele lelo ba investi gouvernement nga nazokanisa ke soki tozolinga tosala ba référence ya bato baleka na régie des eaux tosala na sine bato baservaka mboka lokwa bavie na nga Mukamba Jonas azalaka gouverneur na mbandaka Mukamba Jonas papa na biso akoma lelo muta consulter ye Mukamba Jonas azalaka moluba mais na mbandaka bakoma kotie bana ti lelo na quartier wana Mukamba Jonas sozoke na aéroport ya mbandaka Mukamba Jonas a gouverneur mbandaka ti lelo biso tokoma kopesa bandoi. Pourquoi par exemple ezala na ye soki lelo tozosenga incarnation ya papa Tshisekedi asengaka démocratie na démocratie makambo nyonso tozoluka ezali ezaka liberté d'expression te eza nde ndeko Fayulu asalaki marche wana te toyebani eza te mpo communauté internationale bautilize yo parce que eza koagenouer pays eza na importance moko te ndeko Fayulu nga nasengi ndenge balobi réforme na bandeko badéputé national otomandata bango. Il y a aussi des pétitions pour les députés. Tant on a l'année de comment tu bandé kokumisa ye comme eleki nanga abandi ko loba mabe pour na rapport mapping nani non na koki ko attaquer na médiate na landi pende komoko na chaîne moko songolo o balandaka na peuple congolais pour na distraction alobi ene moto abandaka makambo centenaire ya kimbangiste na top Congo na cité yango oui tozo wela makambo na te eza makambo mboka kaka mais esengeli topesa bile ya bana bato na bana bato eza topesa te bile ya mbona bana bato eza évangile Jésus lobaka nga nazosenga ke même église catholique soki lelo toza mpona kosunga président Félix azomata escalier ndenge nini akutaki ba institution banda ndeko na biso Lumumba asenga démocratie et démocratie nezalaka vrai parce que mindele bazaki ka mpona koagenouer biso kopinir biso mais baza pona osunga biso te mindela weza ba Belge ba pays nyonso o esengaka démocratie baso démocratie baza ko vrai pourquoi pas biso Belgique asunga biso même pas na langue na bango national que ça soit flamand ou wallon mais lelo ba pays nyonso nalina pesa exemple pays lokola ezo pesa nga passe toza na gouvernement ba wario na lingana lo ba pays lokola Côte d'Ivoire pays lokola Burkina Faso bazo vivre neni est-ce que colonisation na bango non nalina senga boyboli mbisanga na zana social ko bimisa ba secret so mbala mokote biso mo ba congolais tozwa pouvoir tout yango na misala nalina senga boy lokola gouvernement bimi ndenge bande ko ba policier bakenda ko senga ka 500 francs 200 francs pour na salongo kala na tango kondo mobutu moto sabana ko sala salongo na veni na ye salon collectif ezalaki so babito ke no sala ville population so mena tango musée a fidèle tango koti so que sali salongo te ba oleka na jeto boko beta mafimbo alibuma des autres tous a peu conscience wana to rendre Congo na biso tâche facile to partager responsabilité na biso na gouvernement ba wario mais bango basala implication bas s'impliquer na mobeko parce que bango so bazaba exemplaire biso souverain primaire togolando bango bazosenga lelo ezali ba investi gouvernement nde na oloba na lingala ke ba telemisi gouvernement na papa na biso mboso ayoki mutema mabete asigné nyonso sengamaki gouvernement lobe banda musala biso nyonso to s'en charger to mi pesa na musala to mi pesa na salongo to mi pesa na makambo ya mboka ekosenga ke na niveau ya Rio vandi chef de riz
o prendre conscience o zwa conscience na yo tia ona nzela o banda pe ko sembola likonzi mobeko ya mboka oyeba banani bakoti na veni bauti wapi baza banani meme nde tozosenga kuluna esila mutu auti asali kuluna na matete aye na lutendele nazo cité lutendele po eza site moko zone rouge aye bo identifier ye bo memele chef du quartier même rapport na commune bozaka so mutu aye sans même que chef de ria yeba akoti avandi lobi a violé lobi a bandi ko terroriser bato eza pe charge na biso population na ba chef de ri bakambi ya local na municipal ba bourgmestre bazoteka ba cimetière wana service ya cadastre kufa nango nde na okaki na bamboka musulelo na information cadastre kufa banzela koma coincé lokola gouvernement telemi to dénoncer makambo wana na bitando bike to dénoncer yango na kosala ba soulèvement ezali teke fayula ye pour intérêt na moko na parti na SC nde to sali réforme to banda réforme lobi gouvernement bandi nazo souhaiter pe gouvernement na bonne chance parce que za ba wario na biso na bango tozwa conscience na biso total mbongo te nazo mona ba argent de l'état ba fonctionnaire de l'état ba osenga salaire et mata fonctionnaire de l'état osenga ba matse salaire mais azo yiba mbongo ezokota na caisse ya l'état aza na digip na ndako na ye ezosala ba embouteillage aza na mituka transport à tout le temps hausse de prix nde tozozonga boye ntango mosusu ozonga esika ovandaka oyaki na 500 francs oka ekomi 1500 nga nasengi biso nyonso conscience esala makanisi na biso etambola na nzela to rendre président Félix tâche facile ye aza na charge monene union africaine mosapi moko elongolaka silité aza turé à chaque temps lelo ekomi débat ya président Félix président Kabila président boy o Moïse Katumbi c'est pas le moment que ça soit accord politique o matata po yonda ko succéder est-ce que zaba o Moïse Katumbi azana posa comme président banda kalonyos nga na lingina Moïse Katumbi na bande konyoso to rendre pays na biso tâche facile bolimbisa nga bande ko na bo partager vidéo Kongo ekotikala na makambo batira emate Kongo ekotikala na ba discussion ya ba parti politique te na États-Unis bazana deux partis bazana deux lignes eza ba démocrate na ba républicain bakoki ko dévier vision na bango te pourquoi pas Congo démocratique bande konanga kaka na tango président Chilombo nakanisi bandeko ba reconduire na pouvoir na président Félix Chilombo soki na tali na lobaka na président Kibasa pona nini na moni sikoke na pesi bango raison na Israël soki totanga ba Josué ba Aaron bazaye ba kitania ba pouvoir ba Salomon ya ba David pona nini bazaye ba incarner ya ba baza ba descendance ya ba papa na bango bakoko na bango pona nini pona makila wana bande konanga ba congolais Kibasa lekaki bazumseka da petentik wapesika sali bruit Augustin Kibasa merci na sepelaka na yo opesanga ta 100 francs otia na libenga te moza crédible ozali sérieux bande ko bakoti na gouvernement ba cheribe okende to tambola na bino bosala pe ba marche ta pesa melibino grande sœur nanga bazaiba ukomi pe na environnement Gilo Andomboyo coup de chapeau parce que ba pesa aménagement ezali ministère moko ya jumelage biso tokolobelaka ministère na yo parce que lelo ba pesa charge ya aménagement il faut tout monde pe ba annexe ya ba ville ya Kinshasa ezana no vierge soki lelo to enclavé na ba embouteillage parce que ville ezalaki na ba belge coincé kande ba tongaka Gombe institution bo sala ba ville annexe ya ville à Kinshasa c'est les avides au terme des avides gouvernement les sols et des sous-sols appartient à l'état pour créer tout faciliter président Félix ngana ina lo ba peuple congolais soki bruit moko elingi sala mapona président Félix oppression moko o bêtise moko bande konanga to fungola miso parce que président Félix aza escalier pembeni ya suka président Félix il est là koki kozala na vite nazo loba bien aza mutu toza ba humain akoleka tokokufa na ngai oyo mais atika souvenir ndenge asengi kotika souvenir nasengi na bande konyoso basenganga lelo na lobela makambo yango na lobela yango na douleur mais to rendre président Félix tâche facile institution na biso wana assemblée nationale sénat to banda ko contrôler yango biso nde to délégat ba député wana ba député ba voter ba sénateur
soki ezosimba te assemblée wana to attaquer yango soki ba institution o ebimi lelo ya ba wario ezosimba te peuple congolais tosala lokola Somalie tosala lokola Somalie na ba pays toyebi ke ezwa pouvoir à main na pesi mbote na bandeko nyonso basepelaki parce que bolobi na lobela makambo yango naza na douleur bandeko nanga huissier de justice ekosala ke na kosenga peuple congolais na likanisi na bino huissier de justice eyeba boma mosala wana te tokosenga pe nde ba institution ya poto ezali ndenge bakata biso bakura ndenge zongo linya zongo dena tro eko emerger basingisi ekomi kote ya balutendele wana kenda ko vérifier kote ya Matadi Kibala kure kozala stable soki ministre de l'énergie a CP ko sala ko rendre biso tâche facile bande kwa huissier de justice na bike samedi bozana ba élection na bino ko pona président na bino na koya wana na caméra ya Hervé pona KMB News e diffuser loko wana na pesi bino mbote parce que bolanda KMB News bolobi makambo tolobaka eza lokola France eza démocratie bandi koya biso to s'en charger nango président ekonzi na bande ko nyonso basepelaki o babenga inga na huissier de justice ki to sola makambo yango malgré bozana réunion na bino na CP na bino apesi bino mbote to sécuriser président na biso to prier pona ye adedia mboka oyo na maboko ya Satan te adedia mboka oyo na maboko ya bato ba charlatan te adedia oyo na maboko ya Nzambe biso pe tolinga président Félix premier ministre na biso Samuel Lukonde totio na maboko ya Nzambe tozolo baboy logi moko te eleki Nzambe le tout puissant soki totie bango na maboko ya Nzambe Nzambe akoki ko changer bango mitema na CP na Jacques Nzoli wazali député national apesa kinga le logo ya koyeba ye ya koyoka ye comme kulutu nanga na pesi merci mingi na sepeli na papa Timothée Kaembe oya sepela ki bomona na bilili bo partager vidéo bo s'abonner mingi pour lobi olanda kanga na sans charger siko to banda ko tambo akeba to lobi te ke to kofinga ba konzamboka te nga éducation na ngwana te nde bolobaki makambo ya Willy Bakonga soka za nationalité française ou bien américaine wana etali kaka ndenge mais en tant que azaki ministre congolais ekosenga ke baya na maboko ya ba congolais ba ko juger ye na makala prison makala ndako na pesa li chambre neza wana bakuta na bande ko kamere baseka ka batala ka pe makambo mboka neza laka na sengi na basage nyonso ya Congo tolinga Congo ba congolais totika ba débat na ba kombo ya bato mais tout ça la débat oyo ko porter implice na Congo wana Congo na biso kene liboso bande ko nanga nyonso babaza mbudi bobenga kinga président Claude bande ko nyonso maluko kote ya papier mpiana na koya lisusu wana tolinga Congo musale bandi kisalume banda au président Félix alobaki mais to bosana te soki ekobeba to kobebisa wana Kinshasa ngana mopanzi sango mukolango to kotambo na bino nga pe na kozala wana nde musale ko salama to souhaiter gouvernement na bonne chance déjà ezebele élection elobeli président Félix elokote mais ceux qui bango pe ba travailler na bonne foi na bonne volonté élection kozala nango yenga na kosepela ke moto en état de droit otomo lelo bakangi mibi komona Chilombo Tshisekedi Antoine Félix nde wana na sepela papa Timothée Kaembe asala nga lelo na zana likanisa mona mboka Jimukendi na bosante Hervé Zak nde tokutani lisusu naza nde tolobaka kotonda bokobanda kolandanga na mikolo na pesa bino na likanisa mona mboka Jimukendi ciao tokutani mikolo koya